papa batelemi bamama tofanda te bebebe kwa Shaba Kasongo Shakira Beton Irene Masiandoki Yange katana na bituma bazuwa yo bundisa ngai ya 5 ans Jamna bamana modele tina pamia ibe Masiandoki ena koma kubanga kwenye Amange wa Mokosa Kilima Buma Giselle Irene Masiandoki wa Mokosa Akusana kwanza muna wa Amange wa Bana Suisse, biso kakaboye. Mama Titi à votre service. Mama Titi na kati Zurich, eli biso masolo ya kitoko. Balobi service traiteur na kati Switzerland ezaka kamoko. Yum tongo sali sa fête no ya anniversaire, ya baptême, mariage, Saint-Valentin, journée de la femme. Benga Mama Titi à votre service. Na priya bien. Tala biloko bokolia ya kitoko ya propre makoso pondu bimpiatu makayabu na priya bien Mama Titi à votre service oumela benga na numéro oyo kozala jamais desi balobi biso kakaboye masolo ya kitoko yangoyo Mama Titi à votre service bobenga na ba numéro wana bomo. Bonsoir na ba moure zignon so ba mesana kolanda Irene na Masiandoki o mama bino la kabino kaka ba histoire vrai pour esa la bino ba vrai makasi na banda kuna bino partout bozali ndenge na lobaka nzamba lola apambola bino po na patience na fidélité na confiance ndenge bozelaka masolo ya Irene na Masiandoki TV esa la ka vraiment bien makasi yango to yebisaka bandeko nyonso bazolanda biso partout dans le monde ba oh nanu ba s'abonner na site yote bo s'abonner au site ya maman abino ba oh déjà bo s'abonner bo partageaka et ça la vraiment bien makasi ndenge na yebisaka bino biso to betaka masola solo to betaka aubergine te to sala ka mingi proverbe 19 et 20 po sunga yo nanga na suite ya vie na bandeko bolanda ka biso partout na senga ka bino merci ba maman na ba papa ba oh bo soutenaka Irene Masiandoki na ba prière na ba commentaire na ba conseil nzamba lola akanisela kabino tobo sanate kopesa merci na sponsor officiel Betty la patronne moi saleki mibali na mbango ya Dorte Achille kapesa ndenge na lobaka respect na moi so amebla vende ndaku na verchache ya kosamba ezate opeselinga ba bisou na meta la brésilienne na kati ya Birmingham moi c'est pembe balobi ya viena nga Jansi Bolanga tokenda kabongo na mama Tazi Vita ya papa Trésor Chou na kati ya Bundes balobi ya Anastasie Vita umela na sepela kandenge Simondo ya papa bengaka e Tazi Vita imana kokodia nzombo depuis Irlande umela mon vieux tokenda kabongo na mama bibi chez Mwanzambi et uno en direct des 001 pourquoi pas ya Willy Moucheni les vrais codes d'amboka batu banda kabiso partout topesa merci na Poshan Andel mubange na shipping na kati ya Colonne balobi via sur la kitoko makasi yom tozotinda carton na Congo Kinshasa tope na Angola ko hésiter te benga Poshan Andel na plus 49 152 0251 77 31 ndeka na yebisaka bino bomi tumbisaka te Poshan Andel atotie diamant na carton et bunga kate et komaka. Talaka to benga ke mo bange na shipping. Donc vient na biso avandi sa bale. Félicitations vient na biso Poshan Andel mo bange na shipping na kati ya koloni umela musala ezo kende vraiment kitoko makasi. Nenge na yebisa kabande ko balanda kabiso partout na kati ya Allemagne tozo sala makambo ebele. Yom tozo sali sa fête no olingeza la kitoko benga biso oza numéro ya DJ Gola. DJ Gola azo beta musique kitoko na ba fête na Zoko Sabinote numéro eza pa ya mama Irene Masiandoki benganga na priya bien akosepeli sa fête no balobi DJ Gola interneto tikala na yo na kati ya Bundes ne na zebi sabino akenda partout ata na Suisse ata Belgique partout soko bengi DJ Gola obeta musique nelengi aspena musale zo kenendela moko ezo sala biso bien makasi bo benga bozo numéro ya DJ Gola abongisela bino ba fête batno subanda mama Irene toko tena lisolo vite fait pour ça la bien makasi na fifi tomo la japonaise maman na
Fastine na kati ya bundes balobi tantine voisine bato balandaka biso mama Irène ayelaka bino masolo lisolo na bino nazana ba audio esali pasi lisolo ezali bandeko ya Kinshasa mutu babengi mama Irène kolela pona pasi bazomona na famille na ya na bango ya mobali azana mboka ya France ba murena ba murezi bolanda lisolo très bien ba famille ya Kinshasa babengi mama Irène beta lisolo pesa kaka conseil parce que biso to simbi touche tozana batu na poto ebeleti tozana grand frère na biso na poto en tout cas ya na biso akabaka ya na biso asungaka ndenge to baka likunza famille eza grand frère o azana poto mama Irène asungaka na bana na biso ata soka azana ngote alukaka za ye moko de nature nzamba sala ye mutema ya kokaba azalaki marié na mwasi na bana na kati ya poto mama Irène grand frère ayaka Kinshasa ba murena ba murezi bo partageaka masola mama Irène grand frère ayaka Kinshasa tant grand frère Kinshasa to remakaka eloko te grand frère gentil na bana na biso gentil na biso en tout cas eleka ki bien vacances grand frère azongi poto tant grand frère azongi poto e umela kité et c'est le cas ba 2 mois boy abengi biso lobi na ngale kino na pesi sola lobi bokende kotala mwasi na nga na lemba na tiki fi moko kuna abengi nga lobi azana zemi grand frère yo zalaki na mwasi na Kinshasa oza mari na poto te petit moko na bimaki na ye azana zemi abengi azana zemi nga longolisaka mwasi zemi te bokende kotala mwasi na nga wana grand frère aza marié na poto bandeko na mwasi na bana Maman Irène te ko découvrir na kati ya famille moi na grande sœur so mon bala zaki collé serré na grand frère na vacances na bi oui fille wana za copine ya noko bande ko la pepa ya noko na flat ah Maman Irène to sepela ki na ngote pona jara famille na bisoté bien que lo baké ba semeki ba za suki ba nzela nini biso to zaki d'accord na ngote parce que to za na problème na moi sa grand frère na biso ya podoté mais tala kaka bo comprendre biso muta sunga biso na bana yi wana muta edaka biso ye wana maman faiblesse ezalaki to négliger ki muke muka bengi bokende kotala mwasi nanga tokoka kite mama Irène tokomeka okekotala mwana mwasi wana eti aboti via exoti na bambongo biloko ezali kambu ya 2020-2021 te ezali kambu ya kala sozi bambula parce que mwana babota mama Irène lelo aza déjà mwasi ya munene akopesa biso pe bakoko mama Irène tant mwana mwasi wana boti grand frère dosala ba dépense belé pona mwana wana grand frère ya Kinshasa atalaka mwana wana esali ke na poto kuna mwasi ne ayoki ke grand frère aboti na Kinshasa mama Irène epesaka poto na mariage ya grand frère bakomaki na ba problème mwasi na komi ko benga biso azolela pona libala na mama Irène tokosala nini tozoki pe mwasi wana mabete mwasi pa Kinshasa grand frère be aboti mama Irène tozomoni misi waka mais grand frère alingi kaka mama Irène tokosala nini bala mibali bayokaka te pesa conseil et à cause de que les grand frère na poto et bebaki et koufi à cause ya mwana mwasi ya Kinshasa ndenge aboti na grand frère maman Irène libala grand frère et koufaki tant on libala koufi et ça qui va 2 ans tant on libala koufi moi sa grand frère na poto azu mobali mususu ah et ça là qui biso passe donc ça ngazu mobali ngazo bala et tito komoko basango tia qui peut ko bala e libala ya grand frère na mwasi na poto ekufa mama ya bana na mwasi akenda na bana grand frère tikala bon grand frère mobali kitoko mama Irène asala ramusala bien na France amona na kalambongo alataka kitoko azapena ndao kitoko mama Irène grand frère bolimboka na bino poto ce que mobala za moi présentable moi musala moi cara bien grand frère comme ekozwa basi par-ci par-là na France tozo akaba cousin na ba cousine bazakuna ki grand frère ba bana fille ba kabwani via grand frère comme qui désordre mais to komi ko prier pour na grand frère mais tant on liba le kufina moi ce n'est pas né ko bala ka moi so Kinshasa te si abotela epe moi na ba kende ko vanda mama Irène grand frère ya ka soka ba fa ina fille o abeng sara fille o te moi na zokola Maman Irène, tant moi, grand frère, ça aussi 18 ans, grande fille. Moi, c'est qui toko maman Irène. Grand frère, c'est la makamba voyage, ya moi nanaï. Ya moi, na obi keza li solo ya sikate, li solo ya kala. Mais ba conséquence, nango, yango, to eko beta lelo. Maman Irène, tant grand frère, ben, si moi, na 18 ans, a epoto, moi, grand frère, a balaté. Banda, boya, na moi, se bamboule, belé, grand frère, comme ko la moi, c'est azate. Grand frère, abima, kana, basi, via grand frère, échangea. Grand frère, na bambon, et qui maman Irène, basi, no, se basa, ko bima, na bangote. Kosunga, grand frère, de kosunga, famille, changement, quota. Grand frère, Moussa, le bébé, maman, ramener sur grand frère, et bébé, banda, bota, na maman, sur la Kinshasa, moi, sa poto, a boye, maman Irène, via grand frère, échangea qui. Maman Irène, tozo, vivre, grand frère, ben, si moi, na, moi, c'est 18 à Kepoto. Tant moi, na, kobi, à Kepoto, moi, fande pas grand frère, zaki, na, nda, kwa, zouaka, ba, makangwa, balati.
mwana komi kovanda epai ya papa na ye ntango mwana ke esengi kaka ba 3 ans mwana asalaki ba 21 na toyoki ke mwana grand frère na poto azwi fiancé lisolo ebandi bamoure na bamourese eza molai te tozokende vraiment na suka tozochite mwana grand frère azwi fiancé ntango mwana grand frère azwi fiancé lokola grand frère azalaki vie moko azalaka mwa cool asolaka bien vie ebebaki kaka mpona ekobo ya kosala na kinshasa ndenge abotaka mwana wana yango libaya na ekufa na nsima nango mosala ebebi vie akomaki vraiment na baproblème tobandeki kocomprendre esu vie ya vie na biso te mama ira ntango mwana azwi fiancé grand frère bisi eke yo komobima na mobali boye na o papa alingi abalanga mwana na akose présenter pas grand frère lokola fiancé akomi koye na ndaka grand frère kotala mwana lokola fiancé grand frère abimaka mo atiki bango mpona respect grande fille apese chambre ne mwana azalaki vraiment bien puis grand frère alingaki mwana na makasi eloko na remarka na mibali mama ira ni grand frère azalaki déjà na bana lelo baza mikolo makasi botalo babotaki na likango aza dana 20 quelque ce qui ya liboso bakenda na mama na bango baza suba na mikete si bakola pe mama iranto grand frère ateki zemi na Kinshasa on dirait envoûtement grand frère azosutukela zemi on dirait na bota te na vie eloko maira ni beta c'était na mibali ezalaka nini ozana mwasi na ndako boza na bana soko zika likango nkango wana zemi papa ozo panike zemi on dirait libota liboso nzoko za déjà na bana omona soko boti mwana oboti na libanda likango ozomona kwa komi bébé moko ndeti bébé national bébé de luxe or kozana bana liboso na ye bapapa bokeba yango bandeko bobota na basi mabale kufa bozobota bana na nsima bozonetolaka bana na bino wi baza makila na bino me bobosana teke bana bozobotela mokomo te bakoma mikolo ya bana bobotaka liboso tokende bongo po tomona mwana mibale ebele azalaki na mwasi bakabwana babota bana mama kenda na bana néglige bana oyo azobota na mwasi abalisika azomona kwa bana bandi na vie wana mwasi mibale azizi mobali azopanike na zemi onzie bayebisi esango azemi mibali liboso nzoka si bayebisi biso ke papa na ya na zemi bayebisi yango ta 5-6 fois mais oyo ozwi ya likango ozopanike na onzie mbala liboso oyo kongo na matoi mobali apanikaka na zemi ka ya liboso mbala liboso soko tie zemi na vie mwasi biso ke na omona ondire naza bien te na zemi mobali apanika na zemi bala maîtrise ya misato a comprendre ya minabi oui naza papa na boko la bana mibali bata ba faute bolanda lisolo bien mama ikani gafo ande ko paniquer na zema mwana puis mwana banda kenda poto akoma lokola mwana moko ya lix pour na grand frère bana liboso to yoka bango soute mama iranda bakenda na mama na bango isi bakola bakoma osala musutu pare ba senta ya bota na ye bamoure na bamourese bolanda lisolo aye na fiancé na ndaku fiancé on a koma ko na ndaku abenga grand frère na biso tonton lisole bandi abenga grand frère tonton bonjour tonton bana poto kakuna moi n'est pas kenda 18 ans comme il veut moi na poto c'est moi 3-4 ans kuna moi na poto azui fiancé abenga grand frère na biso tonton comme so grand frère solo na bi oh oyaka trop na ndaku tonton ngazaka tonton noté na zaka papa moi nango aseki ekoleka mikolo grand frère c'est bon mokoni otinda lettre pa ya famille ya mwasi na yo po bando bande kaka tonton yaka mozosala geste te bozo wambula na mwana oh mes programmes déjà eza bien na solaki déjà na bapapa na Congo bapapa wapi oh bapapa atangi kombo ya mwana grand frère or grand frère abi ona ndenge nini yango benga nga tonton balakisa papa mosusu bien comment oh ngana ebité wana sola na mwana na mwasi et ça les grand frère bien te bolanda solo très bien ça nango simple à comprendre grand frère tanga bengi mwana mwasi tuna ye mwana ebisi papa nga mwana lobeza te tuna mama po muta kosala makambo nyonso na Kinshasa ya bale ezali père biologique nanga aza na Congo papa naza na Congo yango na ebisaki mobile na ba ko ba lettre na Congo selon ndenge na sola ki na ba mama ah bon mobala bi ok na oswana mama nao mobala ndo swana mama ba mure na ba murezi bolanda lisolo bien ti libala mobala ya mwa mobali o ekufa ti azwa mwana bokola ka ti abengise na poto papa azaka papa mwana wana te mama na lakisa tata mususu na Kinshasa ona ba famille mama bayebi ba famille papa bapesi so bayeba kite bayeko yoko nka ta mwana bimisi na poto na nzela fiancé ya mwana te ko mbabala mwana mama irani eza problème tant bandi ko na Kinshasa mama irani grand frère azala papa ya mwana wana te pesa mibali conseil tia nyoko mina ko bokola ba dépense za sala bengsi mwana 18 na poto abokoli mwana continue classe na poto ndenge to yoka kikuna na ndenge mwana ngazi fiancé linga bala mama irani lettre ke Kinshasa pa ya papa abota e grand frère bino ko étiquette na poto babenga mwasi basi akini bazami te mama be mwana mwasi wana munoko makasi yango grand frère tikala ko bengise na poto te
Maman irani mwana naza mwana grand frère na bisote. Azana papa ne oya recevoir lettre libale uti poto et pas mon papa ne na Kinshasa. Maman irani grand frère a petaki. Et comme guerre ya mwana mwasi wana na grand frère. Grand frère ko sa nini mwana banda botama banda na zemo ebike ya yo. Obengisi na poto bokolo négligent na bana na mususu le grand frère comme lokola mtabota mwana moko. Bano ami bia bon se boso bayoka na raté na grand frère pour papa na bango mena bango vidure papa na bango maltraiter maman na bango bana bakola bakoma oluka vi na bango na ndenge na bango na poto pour bazo affection ya papa te papa sala bango bambala suka na vie papa pesa ki espoir moli monios na mwana botaki na Kinshasa on dirait koloka maman Irène mwana naza mwana grand frère te maman Irène ton grand frère a bien ça expliquer biso to ke pas moi ça na munoko makasi abi grand frère ndeko aider kaka maman Irène ko ka moi na bino mibala poto tant otie moi si gizemi na Kinshasa obengisi mwana poto luko sala ta adeni eloko mibali mingi basimba batouche bana mingi bobota bota na Kinshasa kuna o mobali na moi si bale kufa na poto azwa moi sa bota na Kinshasa batata ba contrôlera bana wana bofutela basi banda kwa pamba bozo bokola bana ya bino te bokozala desi un jour lokola ndeko na mobali na France moi mbalo tanga ki likambwana koka kite ezala ki passe pona ko digérer yango mama Irène et loko na bengi pona ibisayo grand frère likunza famille ataza na moya mingi tabanda ko sunga lelo musala ezara suma longa te mete ya mukie soko insister grand frère nga bana classe akosunga quand même akopesa mama Irène grand frère na biso akokite asali AVC ndenge na bengo na za Kinshasa ya na biso za maladi na France asali AVC banda ko ki nouvelle à mwana mama Irène to sandeni to na mbongo ya na potote to na ndeko ya libumu moko na potota pa grand frère ba cousin na ba cousine bazali bazolanda la grand frère mais tozola la pongi tozo la biso pasi grand frère tango ki mwana zaka yete pasi yana choc grand frère sali AVC mama Irène pesa conseil na mibali na yebi ko beta masolo na yebi ke ba papa balanda ko mama Irène ko mwana wana na mama ne mama Irène kinye zala kite ndeti biso tozaki d'accord te mama Irène toko sala nini tala muto apesa bino mbongo soka zo tinda bino mwa faiblesse ko zala mama Irène nini to yebisa ki grand frère ta propos ya moi so mère tozai ka bande ko mabe po grand frère c'est lingaki toko sa ni photo yo ka grand frère po yende mtasunga kabiso na bana mama Irène pesa bande ko mibali conseil bokonda na kabiso ba seme ki banzi ani nyoto kenda ki yendi des fois pe tozaka na moi kilo mais mutu alingi mutu azotinda mama Irène ye mutapesa kabino ya kolia bokosa ni na ba condition tozo na ngona Congo mobiki si wana zaka na poto nyoso ba bosa bokosa po boza na intérêt bokozo moi 100 francs le grand frère na biso asali AVC na poto mama Irène beta di solo ezate po grand frère na biso bika na AVC ko bika nezali nzambe mutakosala grâce mobiki simalamu mais pona bande ko mibali batikali kaona na ba Congo ezo sala ma mingi mibala poto bozo ya kobota na Kinshasa bana wana baza bana na bino te bozo futela ka basi bandako mobali ozana poto futela mwasi ndako $400 na Kinshasa papa yo moko na poto tamso tambola ka makolo za na voiture te mwasi wana za yani na bana bakoma kovana ndako wana soko tindi 4 faut penser sur na mbongo kolia na bango papa zo mona tekeza ki boumbu ozo mona tekeza ki boumbu yo na poto gagner combien on dit tika mama bana no bonyo kwa masa mukanda o bo souffra na vie o bozo ba rejet bo kima ba refoulement même si ba sauter ba fenêtre ba buka na makolo moi sina zemi ba kanyi mobali moi ça c'est des autres ba refouler mobali te moi si a bongo vraiment bo kata bazamba na bisobe moi sino ya pasi to hebine yo to me maravi na biso na poto yango mibala poto na basi ya poto nini ezozanga pardon pour bobongisa mabala ezozanga nini botala ba risque mibala poto ke kolinga na Kinshasa mbala boni to robeta masola bo lelo mwana mbala sali AVC ba papa ndeko na bino mobile balobi boga mobile zaki na voiture malonga ndako malonga na France azo sasabasi talaka na ba France vrai Dieu mo ala tara bien kayo evanda mutuka ngolo au sase basi balingara mibala bongo mobile mo ya propre le katiki sur la bien chemise à pembe col sans tache beauté taille moko lancé mutuka ndako kitoko basi balinga ka influence wala surtout bana poto bana lelo ba fille kupa mikuse balingara mibali baza na ma présence bongo au batina voiture jipa mbali ati ma couper abwaki ma likobe mobala zokumba akotisi machine azilo boka betina mipende mobala bazo mona ke bangonde bazo vivre basi surtout nete oyo mibala ba jeep ba belo mibala propre bazo sase ba makango ba mama bo fongola miss na lobika bon yo mama lokola taka ko bali puta
na moi bazela yo mbana moko na nata akupa jina kata pantalon ye moko so akoti na mutu kambali evandeli lokola mwana mukie apanzi likona bazouti France ba ok Belgique bolingo na nzela fali ezobeta papa kumbia boki muklo na mupende wana esala papa bien abosani bana mama na ndako bande ko mibali boko kufa bilenge tangu mukie bande ko nanga ebomaka tala ndeko mobali bima ndenge toyoka lisolo tango via benga biso na bima na fi onka une fois benga lo biaza na zemi yoka lokuta mais mwana biso abande ko tambo na via bike aza copine na via abandaka pe ko yakola na flat esika to ndima kaza likangwa yaya boke ko tala mosi nanga za na zemi esika to kenda ko tala moi sa grand frère tala lelo après combien d'années grand frère lelo ko sala AVC tala lisumu ekobo mais mwana moi so botene bana sala ravine na mobala bala bana na botana grand frère bakola lo bakoma mikolo botwaka mwana babotaki na likangu 20 quelque poids du fiancé bongo bana babote bosanda baza mikolo makasi mama irani bana biso na poto basalaka bana na so bandi solo babenga biso te batata mwasi to yebi bana wana te mama na bango lobisaka biso te banda kende bana sala ravine to zona biso mwa mwasi na mabete to tikala pe ko mona ete balinga na poto na grand frère libala pesilera na poto bande ko botala mokindenge zo tambusa mo mibali boyo kaka conseil grand frère sali AVC mera ni pesa conseil na ba papa beta sete tango zo ya Kinshasa bozo tia bazemi bozala ramakasi na ba Aden Kinshasa za mboka mokeza très compliqué surtout ba fille ya Kinshasa ako kosona mandefu na pembo ndimite ke mwana muke mutasali obaje wana basimbisa grand frère touche lelo mwana bala mbongo eke na famille tatane oya botaye Mama Irene, lelo grand frère yo kalikama ko digirango te mama avoué kande ko sala nka po grand frère a edake papa mwana na ezave ma papa mwana oaza na Kinshasa mama Irene epesi grand frère pasi asali crise AVC grand frère ko quitter lelo grand frère zo souffrir moi cité ndeko pembeni te to ebita zo vendenge ni na poto nzamba lola asungaye ya ona opesa ka merci na bana noko na biso baza na France kuna bazo tika noko te baza bandeko na biso bazo tika noko bana na biso te wana za ya na biso aza noko ya bana na biso ba cousine so ba cousine baza na France bazo lembate bazo landela noko nzamba lola apambola ba mama Irani beta lisolo pesa conseil ba papa boyoki ya koloba ezate to pekisi bine ko bote mais tant que ko bota na fille akini nde kwa mobali sala Aden polo be ko matrotarte bana mingi bozo bengisa na poto baza bana na binoti nzamba pambola bino pona patience na fidélité na confiance ndenge bolandaka Irene masiendo ki identité ya bunde si moi so appelé moko sa mombonda e beteli promax e pesa zu atendenge na lobarake biso aubergine solo awa solo aubergine awa abebaka biso solo na solo biso awa aubergine abebaka tobetaka solo tobeti solo pona kosunga communauté na ba conseil mingi na ba papa polikambo etali ba papa tokutani bala sima soki mwana motazongi te Jésus Christ de Nazareth l'homme de Galilée la na lobi bisou bye. Elbi ya fai nini mwa mke ya nazoluka bata agence oyo ezobima na GPS te bagence oyo bangola lokute eleki oyo biloko ekita na Kinshasa apo eki Angola bamiyibi ya solo wana ya lobana Angola Express ezaka na nsima awa epai Antonio Miala mwana mbala telema aleka conteneur na biloko na molai memanga kaka soba Antonio Miala matako ya toki ya Angola Express yango yango ni ba changer et siko Angola Luanda siko déjà espera tô vindo buscar bango ba katina ndako bengi na ndako ba ko joa ah bon oui vai saca badulero bonjour la brigne aujourd'hui naza kukenda sikoyo Antonio Miala obrigado na obrigado kakako batu tu yangola kila mabora osa yenda na partout bosali ah oui agence yangoyo Angola Express batindilinga kodi ujipa ya mwana nanga la brigne na France bana poto bolugaluga te tukanisaki bajansi isili biso na Luanda otie biloko na yo uzwangu pete nazi biloko na ngai nyonso yango oyo batelenga biloko na ngai na 21 jours kana zwi yango 21 jours biloko ekoni 21 jours mwana nanga la brigne natiaki biloko tiaka kodi bongele meso mwene nasepeli na kei na bango
e nazwi biloko na ngai ndenge batiaki yango sans problème. Gostei muito de estar nessa agência Angola Business Press. Recebi as minhas encomendas sem nenhuma anomalia. eza na rua jota na palanca kolubaluba bakuwambula ngangu paya mabayu katu kambai. Antonio Miala, obrigado. De nada.